Ya vrai. 15 minutes ya masano. Ba reportage à chaud. Ba commentaire ya moto. Ba analyse ya kafu. Ya ndenge na ndenge. Na ba vrai pro. Ya vrai. Ba vrai journaliste professionnel. Bakopesa bino basango ya masano. Ote na bino baso ba ebofandi e belé libosa bitando bikana bino pona kolanda magazine e pesa kabino ba information ya solo, ba information ya vrai ya o etali bongo masano ya mboka na biso RDC. 15 minutes ya masano ya mokolo malelo jeudi 30 mars 2017 tokoyeba kofungola yango na o etali bongo COC, Comité Olympique Congolais. Esika nini il fallait ba élection seulement depuis mokolo ya Samuel Leki 25 mars 2017, mais ti mokolo malelo jeudi 30 mars ba élection salemité to zuipe suite morote pona koyeba ba élection salemaki ndenge nini tokolobela yango na 15 minutes ya masano ya mokolo malelo. Tokoyeba pe kolobela na o etali bongo FEVOCO, Fédération de volleyball congolais. Esika nini ba Léopard U21 dames pe messieurs basali kuna na mboka Egypte wape pai ba ko beta bongo Coupe d'Afrique euro ba ko banda bongo mokolo malobi. Tokosuki sana o etali bongo dossier lina foot balobi playoff ezo ba ko banda bongo mokolo ya dimanche e ba masano ya kafu ba ko beta makuna tepe mazimba ko yamba Daring Club motema pembe ASV Club ba ko kende bongo Mbujimayi PFC Renaissance du Congo a ko kende bongo Bukavu. Tokolobela yango kaka na 15 minutes ya masano ya mokolo malelo. Awa na Léo topé na République démocratique du Congo. Ya vrai. Basango ya masano tous les jours. Ya vrai. De lundi à samedi, chaque semaine. Tofongola 15 minutes à masano mokolo malelo na o etali bongo Comité Olympique Congolais kaka nde tolobaki. Il fallait ba élection en principe et seulement mokolo ya samedi eleki le 25 mars, mais ti mokolo malelo ba élection salemité to ebité et salemité pona nini. Mikolo mileki to sala bino papier mo ya réflexion au mwana mboka Géry Angengwa a expliqué ki na biso ete ba makamunini o ezo blocage ezo freiner ba élection na ngambukuna tozongela papier wana na commentaire ya Géry Angengwa to ba nini eza koleka kuna na kata Comité Olympique Congolais. Ya ulimboye eza ya koyinda na Comité Olympique Congolais COC na bokuse epai wapi bakambi ba Fédération Oboso Bwabango Herman Mbonyo mokambi ya Fédération Congolaise ya rugby FECO Rugby alimbolaki ete ebongi malamu liboso ya maponami mana to ba élection na Comité Olympique Congolais bakambi baye bauti kosilisa manda ya bango esengeli malamu te babanda na eno na bolimboli maemanso masalemaki omobu tukui bale na zomi na motoba to 2016 na Lopoto sima ya ba Jeux Olympiques ya Rio mboka Brésil pe tina nini bobele ba fédération baneinde bizwaka lisungi na mbula matari na pe mosolo mwa leta pona bobimi o libanda ya ekolo bobele basani bandembo ya makolo tomotopi football basani bandembo ya maboko handball bakumbi kinga to velo na pe babuni ba taekwondo tolanda mwa moke maye malubamaki na Herman Mbonyo. Toyaki ko yebisa bandeko na biso ba journaliste que ngonga ekoki po biso nyonso tolamuka to meka kosala ke sport congolais comme apena ba résultat lwa ba sport bamboka mosusu tolingi bandeko na biso ba diriger COC pendant plus de 10 ans ba comprendre que musala ba sali esimbité ba zu résultat te batika bat mususu basala ou bien ba expliquer biso pourquoi bazu résultat. En fait en réalité bazo ke mbangu na ba élection, mais avant tout comme na ba élection il faut na nous ba préalable moko boye ça la lever pourquoi tout ça l'assemblée à 2016 t pourquoi ba compte les clarté pourquoi ba sport mususu ça exclu donc tout ça mambo belo il faut to solo là en famille avant to comme na élection. Or ba bazo nga basala élection pour na ko bomba ba makamunyo so wana to zolo. Voilà l'objectif, il y a réunion Nabiso et puis lobby du Soussou, Toko préciser un peu mieux des marches Nabiso et Tozoland. Et tout ça en République démocratique du Congo, c'est-à-dire qu'il y a des lois, il y a un statut, même imparfait, mais il est là. Et ce statut est clair, statut est lobby boyé. Ce qui 2 tiers, il y a la sociétaire, la Sengi locaux, la commis assemblée générale souveraine, la commis organe suprême, il y a COC. Donc, nous tenons se faire se soumettre. Maintenant, statut lobby boy. 15 jours, président et secrétaire général de Bazoum Kanda, Bakoki, pour répondre oui, to convoquer. So, on va boy 15 jours le sous.
tosengi na comité exécutif, donc l'organe exécutif ya COC. Ceux qui bango baboyi lisusu, troisième possibilité, to se réunir, attendre to zalaika awa, to aider le président, to faire des commis assemblée générale, on prend des décisions et d'application immédiate. Donc ceux qui mutoye été mukoloana. Bino bozala, pour tout ça de façon transparente. Pour vous poser la question, à vous répondre, à zater. Pour faire to délibérer, to une décision et ça s'applique à tout le monde. Bongo ongambo ya bai banso bazali kokamba bongo comité olympique congolais mingi penza yemei wayambo révérend pasteur Marcel Amos Mbayo Kitenge amoni pe mabe penza te Zambi azali bongo mosali wa nzambe pe alingi kimia okati ya masano Zambi ye alakanda ite nde akambi na semba penza comité olympique congolais pe azali bongo prêt ya kosolola na ba fédération nyoso tolanda président révérend pasteur Marcel Amos Mbayo Kitenge ndenge alobaki omokolo moye ezalakate ministre Willy Bakonga Willima asolola na bango banso omokolo mwa I bale loleki mwa sambo sanza eye ya misato tolanda Amos Mbayo eza ndenge balobaka mutu na mutu aza na ndenge azomonela makambo na banzi tango assemblée esalamaki mutu nyonso adoptaki rapport na biso pona kolobaki musala esalamaki malamu soki lelo bandeko bamoni ke musala esalamaki mabe je crois que tozokende na ba élection bakozwa décision na bango tokorespecte yango toza na mouvement sportif bandakala toza quand même partisan ya pe na mouvement sportif tokolinga susu te ke kokoso ezonga na mouvement sportif comme en son temps aujourd'hui Mbayo président comité olympique Mbayo la président comité olympique, ça ne changera rien dans Mos Mbayo. Je pense que Nakotamba Nanzela, Nakotika la Mos Mbayo, Naza la président, Teza Polite, mais Ngai na vision Nanga Linga Kimia. Il faut Kimia Zala, Nalingi Batuba Longola, Makanisike, conflit, Zate, Ezak Mundekonyoso, Azana ambition, Alingia Sala, Oyalingi, mais. Tokotika mutu ya mutu asala oyo alingi problème ezate bongo ezalaki te masolo mana makoba mokolo mwa minei eye mwa libwa sanza eye aisato kasi manso nde maleki nsima ya mikolo tango ministre Willy Bakonga Willima akosolola bongo na bakambi banso ya comité olympique congolais na baye ya ba fédération batomboki banso kasi boye baete ungambo ya comité olympique congolais boyokani solo ezali te ekomi lokola eloba bakinois mbwa asui mbwa bobenda ni kati na baye bazalaka lisanga esali boye pene na mbula motoba lokola kalaka mokonzi to CG maître Alain Badiachile Kayashi na président waye révérend pasteur Marcel Amos Mbayo Kitenge yango ezali kopesa mwa pasi liboso ya ba fédération tokosuka wapi tozozimele tozotalela ya vrai penza tolobela o ezali bongo FEVOCO Fédération de volleyball du Congo esika nini ba léopard ya U21 dames pe messieurs bakomaki déjà na mboka ya Egypte bazali kuna wape pai bakobeta bongo Coupe d'Afrique ya beach volley ndenge bozali komona bongo na ba image wana ezali bongo mukolo bakomaki ezalaki nde mukolo ya mardi loleki nde bakomaki bongo na Egypte wana bozali komona bazali kosala bongo entraînement esengeli boye ba ete na léopard beach volley tozalaka bongo na 2 athlètes par équipe. Donc, on a U21 dames, nous avons 2 filles, puis on a U21 messieurs, nous avons 2 garçons. Au total, il y a 4 athlètes qui ont défendre la couleur RDC. Vous allez voir l'image de l'entraînement. Nous avons tout le monde soit pour le film qui peut être film partout. Ils ont la foot, ils ont volé, ils ont basket, ils ont toujours film. Tu peux avoir bonne chance, tu peux avoir des détails dans l'édition et lobby. Tolobela o ezali bongo grand dossier lina foot balobi phase o esuki sa makamde yango yo playoff
pour la playoff awande ba équipe oyo ko kozala bongo na première place donc tout le monde bongo premier pe deuxième bango ba ko kine bongo Champions League africain pe équipe oyo ko ma troisième nde elongo na oyo ko bongo champion du Congo ba ko beta bongo coupe ya confédération année prochaine balobi mokolo ya dimanche oyo déjà 2 avril ba masano ya kafuka funde kozala kuna na Lubumbashi tepe mazemba ko ba bongo Daring Club Motema Pembe kuna pe na Mbushima isanga balenda ko bongo ASV Club kuna na Bukavu dawa akoyeba ko bongo FC Renaissance du Congo yango tozomona bongo ba club ezali ko se préparer ASV Club to l'accepter entraînement mokolo ya lobby Daring Club Motema Pembe abetaki bongo match amical na FC Mbemba oyo elekana bongo na score ya 3-0 en faveur de Daring Club Motema Pembe nyoso wana ka ba préparatif ya playoff oyo koyeba ko bana bongo mokolo ya dimanche tolanda commentaire oyo ya 15 minutes ya masano. Mokolo ya dimanche ezali koya 2 avril 2017 ekoyinda mabe na ville ya Lubumbashi Mbujimai pe na ville ya Bukavu pambate bamasano ya kafuka funde ekobetama na baville wana misato na tina ya première journée ya playoff esika nini 8 club nde ezali kowelela esika pona koyeba kobima bongo molongi na playoff eye to pona kozwa bongo esika ya kobeta Ligue des Champions africaine to coupe ya confédération na mbula ezali koya 2018. Talatina, comité de gestion et Ligue nationale de football, l'inafoot na bokuse, oye kambemi bongo na président Jeff Kapondo, ezali komilengele pona kobongisa malamu playoff yambula oyo. Samedi le leki 25 mars, bakambi ya l'inafoot bazalaki bongo na réunion na bakambi ya ba club nyonso oyo ekobeta bongo playoff na mbula oyo. Nyonso wana ezali kaka pona kobongisa malamu koleka playoff yambula oyo 2017. Kasi na ngambo esusu ba club pe ezali komilengele malamu pona kobeta bongo playoff e talatina ASV Club azali kosala ba entraînement mikolo nyonso na ntongo makasi penza wana pona kobongisa lisano oyo ASV Club akobeta bongo mokolo ya dimanche e ezali koya 2 avril kuna na Mbujimai na Sa Majesté Sangabalende pe na ngambo esusu Daring Club Motema Pembe azali kobongisa bongo lisano oyo akoyeba kobeta bongo na tout puissant Mazembe Anglebert mokolo ya dimanche e ezali koya 2 avril kuna na stade Kamalondo na Lubumbashi pe na ngambo esusu FC Renaissance du Congo azali komilengele na kimia penza pona kobongisa lisano oyo akobeta na Bukavu dawa kuna na ville ya Bukavu mokolo ya dimanche e ezali koya 2 avril. Atako mwa ba problème e ezali na kati ya FC Renaissance du Congo kasi ba joueur balobi bazali prêt pona kobeta playoff e kasi na nyonso tosengi kaka esprit ya fair play ezala na playoff e yambula oyo 2017 ya vrai. Ndenge tolobi ete mokolo ele ya lobby loleki Daring Club Motema Pembe abetaki bongo match amical na stade des Martyrs na FC Mbemba o Daring Club Motema Pembe ganaki bongo na score ya 3-0 balobi ete banadora balobi année oyo il faut ba toujours soit champion na playoff oyo to ba ma deuxième pour ba kinde bongo Champions League africaine to landa ndeni match wane le kana ki pe na suka ya match Roger Boy azaki wana Aisha Ndau bazaki bongo ba interview ba joueur boyo ka message nini ba pesa ki na ba supporter na bango. Un match amical, autre que nous les playoff. Playoff à un niveau moussous, niveau licolo. Mais on préparer ils sont un peu moins berrer et préparer ils sont pour d'autres moins rythme parce que depuis championnat et si là qui doit perdre de moins rythme en compétition. Donc on met en équipe et on met déjà en compétition en Afrique. Donc impressionnant à Yalike, Tokende, impressionnant à Yalike, Tokende Lubumbashi, Tokutana ba champion d'Afrique et Ali Mazembe, Fobiso Nyoso, tous les longo mutumoko, bino, ba supporter, ba président, ba comité. Na on va Lubumbashi sur place na Katanga pour soutenir biso parce que match et un match à Makas. Pour match de paix, il va revendre. Non, mais va jouer va s'entraîner pour la playoff. Maintenant playoff au Banda. Total on se la playoff. Vraiment champion Ali contre tout puissant Mazembe. Mais dans petit peu dans la tout puissant jour Rwanda parce que playoff Ali ba match moussous. Il y a le niveau moussous. Donc biso on ça la même équipe na biso na niveau de concentration au ya playoff. Donc il y a un biso Moussa na biso staff technique na ba dirigeant to sunga bana ana to pousser bango pour ba réussir objectif na bango. OK, merci, bonne chance. Merci beaucoup. Ouais, bah préparatif et l'équipe bien. Et l'équipe bien, tout ça concentré à 100% pour tout ça les locaux à malamu.
Ok, merci, bonne chance et puis bon anniversaire. Ouais, merci beaucoup. Mi na suka ya 15 minutes ya masano ya mokolo malelo jeudi 30 mars 2017 oyo ngai yo bino Christopher Moke nazalaki na plaisir ya représenter bino yango soki tokomaki na banda kuna bino sans tobeta porte bo pesa bongo merci na équipe technique oyo ezalaki wana na sima ya caméra tomonaki bongo Freddy Takidi ndenge balobaka toujours un sapeur n'a jamais eu chaud oyo azalaki wana na Jenny Monica na sima caméra pe na réalisation tozalaki bongo na papa Guy Poutou oyo azalaki kuna bo pesa merci na chef d'édition oyo ezalaki bongo Roger Boya ndenge na lobaka kenda topesi merci na ba monteur nyonso ya 15 minutes ya masano John Poi Narcisse Tumba pe Cindy bango nyonso pesi bango te tobosana te coordination tozalaki bongo na mwana mboka Jerry Yangengwa oyo aza bongo de retour na Kinshasa. Édition ya lelo soki bosepelaki na yango bopesa merci na bandeko nyonso rédaction mobimba ya 15 minutes ya masano na yango natombeli bongo édition eye na ba Kristo catholique bonso wana na moni bongo basango nyonso o balandaka biso kuna na paroisse Reine des Apôtres na Rigini balobi bazotala biso na ndenga dega topesi bongo mbote na bino bonso kuna pe bo continuer toujours kolanda 15 minutes ya masano na yango natombeli bino kimia o mabota mabino. Narcisse Ntumba mosali na magazine ya 15 minutes ya masano elongo na libota mazimi bazali na mawa ya koyebisa na baninga bandeko pe bayebani liwa ya mama mwana tata mwasi yaya peleki na kombo ya Niclette Mazimi nkondo Niclette Mazimi awaki mokolo mwa mardi 21 mars 2017 na maternité ya Kintambo na nzela ya pasi ya kobota penzoto ya mowei ezwami na ndako ya malili ya lopitalo ya Kitambo mabongisi ya matanga ekopesa melabino mikolo mizali koya. Dimanche rétro, il y a vrai tous les jours 15 minutes ya masano tobo sanité basango pe kozala ya masano ya bopoti to kokima mbango ya vrai kopimbwa na biteni na ondenge na neo babengaka athlétisme bowelani na kinga to vélo cyclisme tukutuku to moto na pe mituka automobile manso c'est na 15 minutes ya masano tous les jours ya vrai mokolo na mokolo banda lundi ti samedi na pokwa ya vrai penza bolanda kaka na Canal King TV ya vrai maya sika ya vrai